Salut na babone nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Lelo nalingi nalobela sujet ya Bobo Manoka na Sila Bisalu, y compris l'autre est là. L'autre est là. Hein? Tala botika ker moko ke batu bavandi kimia. Bino bolinga kako ya ko créer batu ba problème. De mer. Yo okende na Bobo Manoka TV, c'est pas le problème des Abakouk. Yo na Bobo Manoka TV yo talibiso te. Bobo aza travailleur ya Sila Bisalu te. Bobo format groupe na ye depuis kala les étoiles. Ce qu'il a décidé à fongo la chaîne na ye. Bobo Manoka ye, il a le droit de choisir qui il veut. Ce qui ke yo aponaki yo o jouer na film na e babaku ke sali bango eloko te. Ça allait nous déranger si tu jouais na SB ndelinga ke pesa biso kanda tonga to ebisa mams alongola yo olinga kutu na SB yo komeka kotia makolo te. Oko tia makolo te parce que ndolo ba ke video ata moko ezate o ba fin o yo finga sila. Mais yo kanisi pona ko finga mutu pona ko lobela mutu mabe oko finga ezaka fo finga e ba finga ana nyonso bino boyebi te. Mais façon na ya kwa se diriger vers mutu ezape ko fingo e bango te. Na be mission na yo nyonso zwaka ka para batu misusu mais sila o finga kaye. Siko lisusu bino kaka bolinga bo créer ba problème bino ba famille ma boma. Yo ozala pire petit ya Belleville ye mutatinda ko ya ko créer les batu ba problème ou c'est quoi? Bobo Manoka fongoli si chaîne na ye. Il a le droit, je le répète, ya ko bengisa mutu nyonso o ya lingi. Biso toza na droit ya ko déranger biso. Moi je crois que ba message wana nyonso yo oye nango présenter que za babaku ki ba komi combien de fois na ko yebisa na public na communauté o toza que toza na ba vrai abaku toza na ba faux abaku. Parce que na babakuko baza ba vrai abakuku jamais bakozwa ta na bango ya kotala be mission na yo parce que to peki ça les abakuku oye naza na kanda makasi to peki ça déjà que abakuku moko te akokota na chaîne ya Demer akokota na ba chaîne ya ba Kovodor abakuku moko te akokota na ba chaîne ya ba o nyonso balobela kasi o balobela kasi la mabe abakuku moko te akokota wana. Siko yebisanga ba message nyonso wana ozo présenter ke babaku ki bazo biokote film ya Bobo Manoka. Nini oza animé na quel esprit? Oza animé na esprit ya séparation moko kokate parce que esika Bobo Manoka babandana sila yo zalate. Bino boyaka kaka po bobebisa la sila ba relation. Boyaka kaka po bolongola bato malamu pembeni ya sila. Na extrait ya film ya Bobo. Biso babaku ki kutu baze belé bazo commenter wana na se biso toza babaku ki toye ko soutenir roi Salomon na biso nga na ye a pona roi Salomon nga na za abakuk banda Bobo fongole sa chaîne na ye banani bazo soutenir c'est pas les abakouk. Bobo Manoka azana contrat moko te na SB ayaka ko travailler SB ezanda kuna ye. Bozo comprendre SB ezanda kuna ye. Lolenge ya yaka ko travailler par SB. Ezape lolenge mukolo casting to rôle e kosenga Sila Bisalu boromona Sila Bisalu e pa Bobo Manoka. Botika koluka ba problème ba polémique esika ba polémique ezate parce que moi ngande nazabo nazo yebisa bino pe nazo affirmango ke ba commentaire nyonso bozo mona ya mabe o balobi ke Demer biso to sepelaka na yo te to lingi yo te na film ya Bobo nde yo za na casting ya Bobo biso babaku kitoko tala sous film wana te ata film wana kitoko eza ba commentaire ya ba famille boma o ba koma babakuk. Est-ce que boyebi ke ba famille boma misusu nde baza bongo bakoma babakouk bakenda na ba commentaire ya na ba théâtre ya ba comédien musu bakenda ko finga bazo se présenter étant que les abakouk po ba bebi c'est la relation na ba comédien nyonso mais boko kasi la te parce que azan étoile en Zambé. Bobo aza moko parmi nous. Pourquoi na lobi moko parmi nous? Parce que Bobo banda SB banda azalaka na biso petit SB ko sala 1000 ans. Bobo ko zalaka na biso. Oyo nyonso bino bolingi bo créer. Boko créer ngo te e ko sala mate parce que Bobo aza moko ya membre ya SB.
yango wana banda film ya liboso e banda 2 mois au ciel biso nyonso to banda ki kolanda film wana biso babakuku enga nazo continuer toujours kosala film promotion ya film ya bobo wana ata yo za na kati moi je m'en fous de toi nazo sala promotion ya film wana ekokisa 100k ndenge SB ekokisaka 100k na jour moko yango bino bokomela mitema mabe menga na osambela le Dieu puissant bino nyonso bobanda koya na bamitambu na bino nyonso ya basata na contre si la bisalu bokokoka ye te parce que ba famille boma ba komi ba bakuku parce que un vrai Abakouk jamais akovanda na ye avandi na ye kaka amoni ba extrait ya film lokola monio de mer ozana kati akoma ba message wana buzo ba jamais parce que to pekisa ba bakouk yo lo baki yo pesa cours otangisa ba bakouk ango bino bokomo saka na batu boepwani poni bokomo saka na batu yo tango yaka na be mission na yo ganga koloba ko o mankaka batu nga soki nazaki sila nga soki nasolo babia soki nazaki sila na ngai na banda ko kangisa bino moko a cause kaka ya kombo na nga na ya ba photo na nga po ovandi na kaka boyo créer ba polémique inutilement parce que nga na luki na tangi ba message nyonso je pris le temps na tangi ba message nyonso ya extrait ya Bobo Manoka TV. Les Abakouk oye, non ba s'abonner, te bo kende na Bobo Manoka TV, bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter et bo partager ka vidéo. Biso Babakouk toza mi tema keto te lokola bino. Roi Salomon, aza papa na biso, aza tonton na biso to lingaka ye, aza membre ya SB, jamais to koki ko biokote musala na ye en aucun jour. Aucun Abakuka ko biokote musala ya Bobo Manoka parce que Bobo Manoka baza parmi eza Bobo Manoka Pierron Dombasi na tonton Omar baza parmi batu o batiaka esprit na bango pe makasi na bango na SB jamais tokoki o biokote musala ya Bobo Manoka parce que yo de mère ozana 4 on s'en fout de toi nous n'avons pas besoin de toi tozana posande ya batéâtre yo kanisi batu nyonso baza na théâtre wana yoza spécial ke bango oza spécialité biso tozo ya kolanda Bobo Manoka na biso ba commentaire wana o nyonso yozo lakisa zo présenter voilà le preuve na pesi Priska raison na pesi Priska raison Priska na yo pesi raison aya na ba preuve obino bokomo saka na batu boepwani bovandika bobandi ko créer ba polémique inutilement boko lukate ke na onde de to vandi boye na lukana sala na promotion ya film a Bella TV kuna o lukana no sala soki nini yango mais o vanda ka bando yako oyo bando yako loba makambo o ezanga sens biso Babakouk jamais to ko biyo côté musala ya Bobo Manoka nazo répéter ngo bien Bobo Manoka baza parmi banzete ya SB na ba film nyonso eleka na SB soki elonga Bobo Manoka ezanga seke na ba 3 films to 2 films pe ce que tu as bio côté musala na po na ni na cause de toi yo komi nani po ba bio côté musala Bobo yo komi nani oza lo côté yo zala na ngambu na yo oza na loko o te biso ekoki osala biso ki mutema mabe parce que to moni présence na yo to bio côté musala Bobo en aucun jour. Les Abakouk oye s'il vous plaît nazo lancer message Babakouk nyonso soki bokotaka na ba chaîne ya des mères te bokota na chaîne ya Kovodor te ba chaîne o nyonso elobelaka si la bisalu mabe bokotaka te bokomantaka te parce que na moment oyo Babakouk bakomi ya faux ebele Babakouk oyo baza ba famille boma wana bakomi Babakouk bazoya kako komela batu ba message ya mabe nyonso wana po bokotisa Bobo Manoka eloko moko amona lokwa ndeti ngala joie pas sila bisalo ndeni ni ba fan ne balinga ba biokote musala na ebo mebo kokate parce que Bobo Manoka nda vandi bongo conscience na ye ezosala pe natali na ba commentaire nyonso ya Babakouk Bobo to souhaiter yo Bobo tozo pesa au force mususu kutu na Babakouk du vrai akomi boy Bobo image kitoko ozosala musala propre lokola ser na yo sila bisalu suko bolinga ki Babakouk basala nini Babakouk bazoya ko commenter que to la film o te pour na présence ya yo de mère ozana kati baza ba faux Abakouk baza ba famille boma o ba kosa na ke baza Babakouk po ba ya kolinga batia sila na conflit na batu excusez-moi baza ba faux Abakouk
bazolinga kotia si la conflit na batu. L'autre fois na tu kosa l'émission aya exil pechanga hein, parce que batu nde bazabongo bokoma soki bomoni ke botie sila na ba miniature na bino te botala mate yango na bokoma oluka ba polémique ka contre sila déjà to yebi ba jeune na bino biso toza na ta na bino te biso toza na ta na bino te tozo sala promotion nanu ya show story na biso zo pesa makambu kuna to yaka to landela ba makambu na bino buzoba. Mais le nom de Sila a été cité, yangwana tokoya toko intervenir. Surtout les colonnes nango ils ont un sujet oyo ya Bobo Manoka tokoya toko intervenir makasi parce que hémorragie dans loba qui na l'autre fois baboko la mabete. Tant mabe zo ya jamais toko boko la mabe. Jamais tokoki ovanda to boko la mabe parce que son a lobé là qui sujet oh teza le quoi net ko boko la mabe. Bobo Manoka il doit savoir que nous les abakouk tolinga kaye toko s'abonner au maximum na chaîne na ye parce qu'il y a moko parmi nous les abakouk. Bolanda émission Bobo Manoka il y a 15 minutes c'était dans les abakouk. Oh, botika ko créer batu oboni sko lelo tozo mona bino tolobaki toko banda ko mona bino na misala na bino awa na dasa te motivi to finga kate mais tozo mema bino na compréhension analyse moko sans introduction sans développement sans conclusion analyse banane. Yo mutomi benga koza coach oza exprime mais ozoya kolandela ba message tu as pris le temps ya kovanda pour landela ba message ba commentaire oyo ba famille boma ba mikosa na ke baza ba bakuki ba komi pour na sima nango créer matière ya ko répliquer. C'est pas gentil. Est-ce que attend que yondo mi benga kabongo pour nino sabota ki angote? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que maintenant il y a des faux abakouk? Nazo alerter ba comédien nyonso. Bo silike la sila te bo kangela ka sila mukanda na mutema te parce que à cause la paix porte sa bénédiction pour na bino. Boko yina ndeko na bino. Lelo soki sila zate bo yana matanga bolela. Bolela te bo yate parce que bolingi yete. Babakuki ya fo ba komi tellement ebele tozo ye babango lisusu te ba o baza ba vrai abakuki ba komi mukie ya fo ba komi ebele bango wana nyonso baza banani baza ba famille boma o bazo linga koya kotia si la désordre na bandeko na eza ba famille boma sko lelo lisusu makambo oyo tolali tolamuki tomoni su makambo oyo. C'est pas gentil yangwana nazaki obligé ya kolobelango pona mabeba bokola ngo te soto tika ki sujet oyeleka bobo par exemple ngaka kanisela sila mabe et pourtant que si lazo soutenir ye même de loin même de près tozana ya Gabi Tumba ba Karine Pala ba Jérémy Chaban bazawana to lobela bango mabe malamu parce que bango baza ba star na biso yo za star ya côté ni yo za star te. Oh, botika koluka ba polémique inutilement, bo vanda bo bandio créer ba débat inutilement. C'est pas gentil ce que vous faisiez, c'est pas gentil. Bolingi ni nasila. Bolingi nini nasila botika mwana bato felina bato. Bino bozanga mawe tala basimba ka ba ofeline te. Ha bo sakana na bato misuzu parce que tango bino bozo ya bozo lukele destruction ya za na église afuka mi azolela. Nga nazala so mutozo luka ngai ozo lobelanga mabe nga na osalelo te na fukama nzambe ne muto akobundela sila bisalo eza bino te e ba comédien nyonso je passe un message na ba comédien nyonso boye bango ke ba fo abakuki ba komi ebebe ba fo abakuki ba komi tellement ebele pe babakuki wana ya photo yebi bango keza ba famille boma nde bazo se transformer na babakuki po bakinda koluka sila confusion juste kaka na ba comédien po ba comédien ba inasila mais tout le comédien na ba comédien boye ba ke sila za ndeko na bino boyi na ete parce que batu bako azana babitumba moko oye moko ayebi te soki euta api soki ezokende api me bolonga ete Bobo Manoka nazoki neko chite na message nanga Bobo Manoka biso babakouk tolingaka yo tozo la promotion ya chaîne na yo partout. Rappelle-toi que tango bandaki chaîne biso babakouk to soutenaki na ba commenter tozalaki kaka nous sommes les abakouk de Mams babakouk de Mams to soutenaki ngai kutu o na tala ba film na yo oyo tia na chaîne no film no liboso banda épisode numéro 1 tina suka na répétango plusieurs fois papa
Donc kozala na mutema te ke olanda ba makambo nyonso ba maboma wana bazoloba osilikela ndeko na yo yo moko ndo oza bongo oyebi bisika bobanda na mams oyebi bakomba ya mams alors kotia ba makambo wana nyonso na mutema te bo continuer bo s'abonner bozala nde bozalaka na mams toujours bozala bien. Bo continuer kozala bien na mams bobo manoka bozala bien parce que problème ezate entre yo na mams eza juste des mères na ba famille botande mutu balingi batia na conflit na sœur na yo mais yo yebi esika bobanda bozala bien biso baba cook tolingaka pe to continuer ko sala promotion ya musala na bo s'abonner bo liker bo tikala na kimia ya